Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko bapapa bamama pe bandeko pe bilenge, lelo oyo ngai papa Roger nazali na message monene oyo nazali kotindela bakongole nyonso tu na bakwen nyonso ya mokili mobimba esika bazwami. Nazali kopesa bino information oyo ezali kosala ete bato mosusu bakomi kolinga kotia peuple congolais na kati na mabunga. Bandeko babolingo, information yango ezali nini? 2 jours passés bato na biso kaka oya sese oyo tobengi bango ba scorpion noir bazwaki information moko boye oyo bato ya Congo mikili a complicité na Roger Lumbala pe na bato mosusu oyo bayokanaki po lelo baya kosala intox ya kobimisa ete Marie-Paul alingaki yakende kobeta pona Tshisekedi na Mbujimai. Alors à partir de l'aéroport ya Njili ba enlever Marie-Paul. Bandeko congolais bokeba information wana ezali une fausse information. Makambo bango babimisi lelo na Congo mikili ezali ba masolo oyo biso tozwaki fuite wana déjà depuis bien avant. Mais tosalaki système to bandaki kozela tolobaki tokoloba yango te sino te bako changer stratégie. To bombaki yango nanu tolobi totala soki mukolo oyo bango bakobimisa mupepe oyo. Donc tokozwa siko occasion pour to confirmer information oyo batu na biso bazwaki déjà bien avant oyo Congo mikili bayokanaki na ba Roger Lumbala po babimisa intox oyo ya koloba ete Marie-Paul ba enlever ye pona koluka ndenge nini ya kofaire soulever population. Bandeko na minute ndenge tozali koloba Marie-Paul azali enlever te. Marie-Paul il faut ezala Roger Lumbala abombi na ndako na ye pour un certain temps ou bien abombani quelque part pona kolinga koya kokosa bato. Ezali ba fuite d'information moko oyo tozwaki yango bien avant bandeko. Yango na tolobi ete Dieu merci Radio Zoomel 1000 ezali na kati na bino lelo poko banda koyeba ba makambo ebele. Tango tolobaka na bango ete bosalaka makambo na bino na kobombana mais tozali kati na bino bakanisaka neti tozali kokosa. Bandeko, histoire oyo ezali Roger Lumbala ba monte yango na bato mosusu ya UDPS ba monte histoire wana po ete ba créer désordre. Bandeko, na koyebisa bino eloko moko bomonaki mokolo oyo totombolaki mongongo mokolo Congo mikili akendeki na sima ya ndako bazwi ba image ya lokuta oyo basali balobi nini abotala Etienne Tshisekedi asali pe na Bukavu
oyo toyaki kodénonce tolobi ete bokeba baimage ezali ya faux bamonte yango na basigle ya rtnc botala meme basigle ya rtnc na ndenge ezali koningana tolakisaki bapo ebele. Après bandeko tango message na biso ekeye ekomi epai ya bakongolais bakomi koréagir mpe koloba ete image ezali ya faux nde wana bandeko tala eloko nini bayi kosala bayi kobimisela bato image mosusu lelo balobi abotala siko image ya Goma ya vrai. Donc bazo reconnaître ete tango to dénonçaki bango wana image wana basalaki ezalaki ya faux ya nsima ndako. Mais image oyo siko batie balobi siko botala siko image ya vrai bandeko bozomona ndenge nini bato bango moko bazali komifundisa sanke bamiyeba. Yango na tolobi boye bandeko babolingo tokoyebisa bino bakongolais il faut boyeba yango ete Congo mikili akomi kosala bacomplicité moko ya mabe mpo na nini alingi akotisa mpenza mobulu na kati na bakongolais mpo ete lobi a partir ya information bango bazali kopesa bapelisa moto na kati na mboka. Mais tokotuna sikoyo bakambi oyo bazali kotambusa radio ya Congo mikili tokoloba na bango boye bino bainformation oyo bozali kopesa bato est-ce que tango bayeleka bino information bapesi bino bokendeke mpenza koverifie yango na source mpo omona ete bamakambo bozali kosala boyebaka yango eloko nini bozali kosala mpe bozalaka na bacomplicité. Comment expliquer image ya Goma tango tolobeli bino 2 ou 3 jours après bozoya kotiela bato image mosusu ya Goma bolobi ete botala siko image ya bien ya Goma yango oyo. Bandeko naza koyebisa bino bandeko bato ya mayele baza kocomprendre eloko nini naza koloba. Bandeko tala intox oyo bazali kosala mpona Marie Paul. Dieu merci bamakambo toyebaki yango bien avant. Nga kutuna mama Rosalie tolingaki ete émission yango epesama mais papa Roger sage qu'il est ayebisi biso alobi soki topesi émission oyo bien avant bakoki kochanger stratégie tozwi information oyo tovandi tozozela. Bandeko tobandaki kaka kozela ntango toye komona babimisi kaka information yango na bamasolo yango toyokaki ndenge nini bapreparaki mpona Marie Paul. Bandeko yango wana tohésite te toye tolobi ete bokeba ezali baje ya Roger Lumbala na bato ya Congo mikili bazali kolinga koincite peuple na kati na badésordre moko ya kosakana te. Alors bandeko mpona nini balokuta ya boye wana nini balokuta ya boye boye nde bozoloba ete yango nde bolingi ete Congo na biso etongama na bamakambo ya boye balokuta ya boye. Soki bozali na information te bolukata bamakambo mosusu bolobela bato me bainformation ya lokuta bopona nini ezali pasi mingi mpe mawa biloko bozali kosala. Bandeko makambo oyo non vraiment naye kotala ete congolais ko ndeko nazali koloba yango ndoki ya congolais ndoki ya mboka na biso azali koboma mboka na biso ezali barwandais te batika kokosa makambo ndoki ya bapeuple congolais ezali kaka bacongolais bango moko. Bandeko tala nete information bazali kopesa bayebi teke bainformation ya boye bato oyo balingaka Marie Paul bayebi teke bakoki to mosusu kobima na balabala bakei kuna to be babeti bango masasi likolo ya baintox na bango bainformation ya lokuta. Bandeko omona ete bato ya Congo mikili baza na bastratégie lokola bayebaki ke bakobimisa intox ya Marie Paul après boyebi eloko nini basalaki bazwi nanu image ya Marie Paul oyo mokolo bakangaka passeport na yo azoloba batie yango nanu mpo ete bato balanda yango ezala neti avant goût mpo bato bazala na intention. Après nsima na yango le baye koprojecte titre eke o Marie Paul porté disparu bamakambo moko ya bongo. Bandeko botika kosakana na bapeuple congolais asangoni mpasi mingi pendant 32 ans botika babiloko pamba wana bozali kosala
boyebaka ete soki bozali kosala boye nzambe akoconfondre bino botika babiloko bozali kosala bozali kolinga kaka kocreye une rébellion na kati ya mboka na biso na bainformation na bino bozali kopesa kokosa bamakambo oyo bozali komonte bino na Roger Lumba na parti ya Congo. Pourquoi? Mpona nini bozali kokanisa ete baje na bino bozali kosala yango nde boko tala nazali koyebisa bino botya yango na mitu na bino bomikosa te soki bamisusu bazali kokanisa ete atosala eloko moko boye po peuple alamuka tala boyebaka yango ete Joseph Kabila ko azali mwasi te oyo bino bokoya kosakanela bokanisi ya tokende tobinela ye likolo ya zolo nayebisaka bino ntango nyonso ndeko soki bomeki bokomona yango ata ndenge bolobaka ete Mobutu mpe azalaka na mapinga suka wapi oui Mobutu mpe suka wapi mais bino nde mutu bolokola bozali koprovoke il faut lokola bolingi ete bolingi koyoka na fimbu il faut mpe likambo yango esuka kaka na fimbu parce que trop c'est trop bosi bolekisi botika bapeuple calme na bainformation ya lokuta yango tozali koyebisa badiaspora congolaise soki boyoki information ezala epesami na niveau ya Kinshasa ezala epesami awa balobi ete likambo boelekaki na Congo nde tozali mieux placé benga biso ou bien komela biso tuna biso soki information wana ezali vrai tokoyebisa oke non information oyo tala boye botika kolanda sikoyo bainformation ekomi kobima lokola ekomi kobima mingi baintox bainformation ya lokuta bazali kotya peuple toujours na kati na danger mpona nini kokosa awa bino bozali kokosa bato bazali kokosa bapeuple congolais bazali barwandais to bacongolais bino bato bolobi bozali 100% mais nazali komituna ntango bolobaka ete bino nde ba 100% bacongolais boyokaka mpe mwa soni oui 100% congolais mais soki totali bato bazali kokosa kaka bacongolais kaka bino ba 100% bacongolais wana mpona nini bozali na mawa bandeko na bino te kaka bino kobeta bacongolais komenase bacongolais mais mokolo moko te tomona esika barwandais oyo bino bolobaka bokende bomenase bango kengo wadondo oyo bino bobandaki kofungola monoko lokola bangubu kengo wadondo oyo bolobaki soki tozwi en tout cas tokopanzali na maboko ayeli bino na Bruxelles awa tata na bino Tshisekedi ayambi ye bino bofukameli ye na mabolongo muto bolobaki rwandais bosalaki ye nini humiliation totale botika ba intox oyo bozali kolekisa na bachaîne na bino bozali koperdre temps na bino pour rien parce que ndenge ezali wana boyebaka ete information esu bokobimisa boyebaka ete bascorpion noir bazali wana mpona kopesa biso basango nde tosengi bandeko bato nyonso to bandeko tozali koloba yango bino bato nyonso bolandaka chaîne oyo towuti kotanga kombo bosala attention soki boyoki information ata na coulisse bokomeli biso bakomi koprépare bafausses informations mpona kopesa na bapeuple congolais bango bakanisi bafausses informations na bango yango nde kotinda ete révolution ekota na Congo mpo ete Joseph Kabila kende bozali komikosa tozali koloba yango bino bato bolobi ete bokokufa mpona ekolo makila na bino mpona ekolo bino basoldat ya DSPNA guerre civile oyo bozali ya na poto lokola bolobi makila na bino mpona ekolo me bokita na Congo tokende kotala ndenge makila na bino ezali mpona ekolo bokende bokanisi ete Joseph Kabila azali ngoto bobo oyo bokozwa mpe bobineli ye likolo ya zola teli bino mpe bobineli ye esili ye bokei bokomi kaka na makambo ya lokuta bainformation ya lokuta mais boyebaka ete babiloko bozali kosala ekozongela kaka contre bino moko mpo ete Joseph Kabila na gouvernement na ye na minute oyo bango bazali kosala bamakambo mpo ete peuple se retrouver mais bino lokola bolingi kokunda kaka peuple congolais na libulu na bainformation ya lokuta bato ya deuxième république oyo babomaki mboka na biso oyo baliaka basalaka bamakambo mabe mbongo ya bapeuple balie yango bamonisi bapeuple pasi ebele bakota lelo na se ya mabele bayebaka ete ndenge ezali wana oyo nyonso bazali kosala ezali pamba tolobi yango Joseph Kabila azali mwasi na bino te oyo bino bokozwa bokobinela likolo ya zolo ndenge ezali wana soki mpe bomeki bokomona yango oyo information tozali kopesa ezali te tolobi yango na nsima ya mokongo ya moto tolobi yango vis-à-vis soki bozali kosala bamaseki na bino boyebaka ete
soki bomeki bokomona yango bosala erreur parce que lokola bino bokambaki Congo wana pendant 32 ans bonyokoli bapeuple bolie meme bambongo ya bapeuple bapeuple bamoni mpasi ebele bakoti na se ya mabele likolo ya basusi lelo peuple akomi kolinga kose retrouve kaka bino bato bobomaki peuple wana bokomi koya lisusu kotelema c'est quoi ça yango wana tozali koyebisa na bapeuple congolais bokeba na bainformation mingi oyo ezali kopesama ces derniers temps na Congo mikili il faut kovérifie yango malamu il faut kovérifie yango malamu lokuta eleki to bazali kosala baintox ebele wana ngai papa Roger nde moto natomboli mongongo mpe nalobi yango nazali koyebisa na bacongolais bokeba Marie Paul azali na ye na esika moko oyo babombi ye soki azali esika ya Roger Lumbala te donc azali kaka epai ya moto moko ya IDPS babombi ye natanda mpona kuna bango bapreparaki basala yango oyo ezali information ya vrai topesi bino alors tokosenga mpe na gouvernement ya Congo bolamusa misu botelema mpona likambo oyo Roger Lumbala na bato ya IDPS bazali kolinga kosala na ces derniers temps mpona kolinga ete tourbe bima na Congo mais bayebaka ete soki mpe baluki tourbe bima bango nde bakozala baperdant oyo wana tolobi yango il faut bayeba bango nde bakozala baperdant mais bayebaka ete makila ya peuple congolais bazali kotangisa bayebaka kosukela bango mabe yango wana tolobi ete bainformation nyonso bandeko bobanda koverifie yango à la lettre bobanda koverifie yango à la lettre Congo mikili akomi na baintox ya kosakana te bokeba bomonaki na baimage ya Goma première image batiaki bautilize même logo ya RTNC na ndenge ya mayuya ntango totimbeli bango tolobeli ya bango tala sikoyo baza koya koloba ete image sikoyo ya bien yango oyo ya Goma donc oyo wana liboso lokola bomoni ete botrikaki yango nde esali bino kobanga ntango radio zoom elimile panzi bino ale bokomi koloba image ya bien yango tokokuwa bino koma tala boye lisusu na baventure na masolo ya Marie Paul bapeuple congolais toyebisi bino ete Marie Paul azali vivant soki Roger Lumbala te moto abombi ye na ndako na ye mpona un certain temps abombani quelque part ezali bajeune na bango bandeko babolingo na banzi ete oyo biso tolobi yango tobangi mutu te totie mai na monoko te topesa information oyo ezali vrai parce que lokute ekomi ya trop bozali kolinga kotiakaka peuple congolais na kati na pasi boza koloba barwandais oyo bozali sikoyo oyo makambo bozali kosala barwandais moto bazali kosala yango na bapeuple congolais to bino moko kaka bacongolais moto bozali kosala yango na bacongolais mpona nini lokute ya boye c'est regrettable boyebaka ete nzambe azali kosala ete makambo na bino nyonso to bozali kosala ezali kaka kosimba te mpo nini bozali na motema mabe bolingi bapeuple congolais te bozali kokanisa ete bino bozali kokanisa ete soki boutilize balokuta po ete Tshisekedi azwa bokonzi Tshisekedi oyo lelo bino boza koloba ete ye azwa bokonzi ya Congo mais toza kosenga bino bilan na ye depa banda na ntango ya Mobutu ti akomi boye atika nini na Congo richesse atika na bacongolais ya kotekisa kaka mutu ya Lumumba na koboma bakimba na kobomisa bapapa na Pongolov toyebi yango tu alors botika kopakola bapeuple congolais basalite na bino bozali nango na maboko na bainfo ya lokuta baintox na bino ezangaki na bapeuple congolais nazali koyebisa bino ngai papa Roger na buto ya lelo Marie Paul azali na ye na kue na ye batika kokosa makambo bakende kobimisa ye esika bagarde ye po ete baluka nanu bainformation ya lokuta na ndenge ya kokosa n'importe quoi Marie Paul est enlevé na makambo ya lokuta bokende kobimisa ye esika bobombi ye bajene bino wana tolingi yango lisusu te les menteurs bapeuple congolais bozala éveillé po ete toyebisaki bino ete radio zoom elimile ezali mpona bino mpe makambo tozali koloba tozwaki bainformation yango déjà bien avant heureusement papa botambo alobaki ete bopesa nano information wana te togarde yango nanu tozela soki tolobi bakochange stratégie Dieu merci oyebi eloko nini basalaki bandeko mpona kobimisa nano image ya Marie Paul bazwi
bakamati babimisi nanu image ya Marie Paul oyo babotolaki passeport po ete bato bazala nanu bakotana na ambiance ya kotala na likambo wana nsima baye kobimisa intox na bango ezali mawa pe pasi oyo nyonso bozali kosala bokofuta yango me na ndenge ya mabe nzambe akokonfondre bino bapeuple congolais bozala éveillé congolais nde azali koboma ndeko na ye congolais na bainformation ya lokuta ntango bazali koloba ete tozali kosala boye mpo na mboka na biso lokuta c'est faux merci na banzi ete oyo topesi bino boyebaka ete congolais nyonso ifa azala éveillé mpo ete bacongolais nde bakomi kolinga kodétruire mboka na biso na bamakambo ya mabe oyo bazali koloba barwandais sikoyo oyo bakosi makambo ya Marie Paul bazali barwandais to bacongolais bayebaka ete radio Zoom Elmil ezali wana tokotika bango te na lokuta nyonso tu oyo bazali kosala merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino mobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto azumeli bino tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.